Allô? Eza papa Kolo Lopango? Allô? Ozo kana bien te ezali ye papa na ngai, Eliezer. Ok, ezali radio TV awa na Londres, yo otunaka bato bakestion mingi, tolingi toyoka yo tosikote yo parce que ozosoka riske mingi na Congo. Sango nini kuna? Ozoloba vraiment na se mingi nayebi te soki mpo tozoleka direct bandeko ya Londres bazoyoka. ezali radio internet awa naza pasteur Didier Frone na Londres, naza na Londres. Merve ndeko na nga Eliezer, nalingi nayeba ozovivre ndenge nini na bariske nyonso mosala monene ezopanza sango kobundela mboka no Congo, ozovivre ndenge nini? ndeko na nga Eliezer mwana Kolo Lopango, koyebisa biso awa na poto bando bandi bato nini bazosoutenir oyo lisu nini nosozi na poto mpe bakosani oza nango? Merci mingi na kozonga na likambo wana outi koloba nangi nayeba ozosala dessin nini awa mwana mboka Francis Kalombo alongo PPRD, Jekoko alongo PPRD na Moïse Katumbi balongo PPRD, yo moto eza sur terrain olobi nini mpo na likambo wana? nalobi boye mwana mboka Francis Kalombo alongo PPRD, Moïse Katumbi alongo PPRD, Jekoko alongo PPRD, yo moto ozalaka spécialiste ya banalyse bazokosa to basentir danger babandi kobima deja na kati ya Titanic. Ebibi lelo na internet na poto toza nango na bani na biso ki alongo PPRD.
militaire bayaki kuna bapanzi bango na kati ya permanence mpona kobandisa bango kwa soki basala ede kote donc soki moto alobi ke Francis alongo babimi na PPRD mokononi po juste lebe na pokwa aintervenir na radio moko tok Congo awa alobi ke loi oyo basiko propose ya calendrier électoral eza malamu mais il a fallu que peu debate yango biso moko na kati ya majorité alors adini ayebisi nani adepose lettre ya démission ayebisi etat nani ezali kongana kokomante te moyebisa te lisate parce que ata dini PPRD na RDP parce qu'il n'a pas déposé une déclaration ya ndenge wana alors asali déclaration wana te mais nde asali déclaration alingiselaki ekokemaki te alors soki bakokomprendre ye adimissione ezali kozela basali yango mpe te nde abima na PPRD parce atika lettre ya démission na ye atika mandat na ye ya député provincial akende kokota na ye mese. Merci mingi ndeko mwana mboka kote oza kuna badekupe Congo na 26 province ngai ndeko no naza mutu ya bandundu naza susu na place te tokomi na 3 province ye na yasi eza mwana ekanga bakati bino na 3 province beleli mikuna po biso na poto tobole eloko wana tolingi moto abouge eloko moko te bachange constitution te bachange mpo baprovince te mpo bango bazokende bayana eloko bakochange te bino kuna bolobi nini eloko tozali koloba par rapport ya découpage eza ya ke certainement ke Congo soki biso nyonso todeside biso esala découpage tokosala tanke moto antiki eloko mpe nazolinga te eza ya ke bino boseminite na badéclaration oyo esanzaka eloko te soki bozali koboya décentralisation edécoupage tokosala yango à travers les actions tokosala yango à travers les actions eloko ezosala mabe nyama kinzasa awa bakunga na zolega elikomona aka bato bazobelela bongeli likolo oyo ezoloba te likolo oyo ezoloba te c'est comme si Congo eza kaka ya ngai yai kaka nanokaka avec tout ce qui nous arrive eza na koempêcher de il faut que les actions l'initiative ya bainstitution mpona korécolter la signature de une population capable de se prendre en charge parce que la loi yango ezosalema balingi basute na palais du peuple bayebisi bino ke même 10 personnes même baopposant bazosaka bino na bainternet même kuna ke baza baopposant est ce même 10 personnes bakei na palais du peuple komanifeste alors eza na makambo oyo eza malamu te eza makambo eza malamu te nga nakanisi ke iko soki ministre azoprononce discours l'orateur na discours na ye bazokokana te wana ezamoleba iko oyo nga nazoloba te reflete oyo nga nazali donc mpona konteste découpage ezosenga ke bakongole base prendre en charge bainitie baprocédure constitutionnelle basala bapétition basala bamarche nde oyo ekompete dès lors ke bazosala yango mpe badepute bazosangana bandenge balingi bakozwa resano ekikakayaka personne ekikakotala eloko na place na biso ndeko Eliezer mwana mboka nakosenga opesanga nkombo na yo mpo tosalelo manda ya kosoutenir yo moke topesa message na bana mboka nyonso baza à travers le monde bazolanda yo baele na nini mpe olingi bana poto basala nini nazoloba yango parce ozosenga nga naloba yango nati naloba yango mais c'est très vrai que ezala bandeko na biso na poto certainement eza na baoyo balakaka te akotindela yo quelque chose parce nga nazaka likama soki bayoki bayotikile basangi bakoki kobwaka mbangu na masala wana okoyoka mocourance na kosoutenir yo babangi kolata bapromese wana te bakotikaka yango te kosenga na kosenga ndeni nati nalobi babesoin mpona mosala wana kosepelaka yango ekende malamu esengaka mwa mbungu ngai libabe nazalaka nango ezali na wanaka motukaka ntango aza na pasi naloba yango ntango nazwaka ndeko moko autaka diaspora aye awa alukanga te no kaka bateye batrouve bateye ya remorke na ye dosine pour présent
wana gani na jua risk family polisi na iko filme kama ndio kazi ya ndio mama kwa mama ya si oh hapa ndio aeroport na na kinshasa na kungayo ndio najua kama tu sio kwa kazi ya mkasi yake ibada na galata na nguzo za mwana basi mkatanga basi kwa juu kama nanga na gazini kwa zangu na kwa vocation na life mkani zaliko sema ba Mungu sio mambo ya mtu goloka kile no wala kwa roho yote basi yote na ndio tuna nini kinga kwa mtu wake ni kwa roho peut-être manque ya quelque chose pas la ile kwa lugha ya kwa msana kwa hiyo repote akili na hata kwa Mungu na sikala dinamiki pate ndio na kola na bobola na yake basi kwa sababu ngati avec les efforts personnels na gani na ngapi zaliko ofisi na kola kuruka kwa kinga diso selema ndio crédit na biso euti kokata merci na bandeko nyonso basoutenaka biso na crédit bolandi ndeko Eliezer ezosenga na chargé lisusu Jacques de Vibra vraiment bacrédit esili il faut kotinda na lifrimo na mama kuna bato bosoutenaka nga na bacrédit bino bomoni bacrédit nyonso botindaki presque ya 200 livre esili likolo ya makambo ya Congo bolandi ndeko Eliezer alobi bien aza na posa misolo aza na posa bosunga ye ntango aza na bomoi parce que azozwa bariske ebele alors na radio oyo sentinelle na YouTube ya Didier Forme Songo ezali espace moko ebandolela bino baverité basango ya mboka na kozonga lisusu kozwa ndeko Eliezer mpona koyebisa bino baverité ya makambo ezoleka na mboka bino moko boyoki bato wana nyonso tu balobi démissionner la PPRD nzoka bazokosa te bato na bino kuna na Kinshasa ata député moko te opposition ou politicien moko ya opposition aza na palais du peuple esika bazoéchange mibeko ya mboka donc nga nasali part ya oyo nakoki kosala oyo etikali bino bakongole bosala yango parce que tozokose riske vi na biso bato bazobeta bazofinga biso bazokosela biso makambo bazofinga biso likolo ya position tozwi ya koloba vérité alors tosoutenir vraiment bato balobaka vérité ekozala malamu mingi nzambe na nga aleka na kobatela mosala oyo tozosala parce que basalo baza nsima na biso basalo bazoboma mosala oyo tozosala basalo bazotia moto na paradis les salauds ont mis le feu au paradis. Les salauds